Babina sali pour Lingala tanga masolo boucle. Mission représentant pour celui qui a failli. Nous avons mis des ambassadeurs et ça est un programme ensemble pour la mission. Et ça est pour la mission. Et ça est pour amener mission dans le cadre de la Romains chapitre 8. Et le bien de tout concours au bien de ceux qui est lié. Matamonion se voyait la moine. Et les alliés étaient na alors il continue la verset 28 selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien mais que maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps, une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Voilà donc le mystère à mon aide. Bawe bazengi kuyeba yobanazambe bakuki kulenga bakusala makapende na ndenge pekolobete kabuyoyo webiso metoma pour alobi quel que soit le kama oye biso moto komona muli kama mekona nzambe ezali kona akutuna kona belamu ya mwana na sawa ya mwana epesi assurance munene elika munene epai na ntoma koro ete elika na ye ezali que jamais circonstance moko oyo koyela mwana na nzambe ememela ye solité jamais lokola Maman Sophie aza kolala lisito ekomemela biso solité au contraire ezali komema gloire nkembo mpona nkolo Yesu nkembo mpona nzambe na biso nkembo ezali mpona nini parce que tomoni ete biso tolingaka ye tolingi ete tovanda na ye ntango nyonso tokontinue komonaka ye tokontinue kobénéficie na maso oyo eza kosala biso mama bolamu mama oyo atondi na boboto mama oyo azali ntango nyonso pembeni ya mobali na ye bakokende bisika nyonso mama oyo azalaki kotambola na mboka na biso mobimba mpona koteya liloba na nzambe mpona kosakola sango malamu bokomona bango bakotambola na bamama oyo tobengaka bango exécutif bazotambola na baprovince ya ndenge na ndenge ya biso kokende na bisika nyonso kokende na mitili na baninga na biso koza na Congo Brazzaville bisika nyonso mama wana Maman Sophie c'est vraiment une servante de Dieu asalemi nzambe na ndenge lobubani alors kolala na ye ndenge au tolala wa bili alobaka na biso mbala mingi meme na kati ya Bible ye nome ya kolobete moto akufi balobaka mingi moto alali parce que mpona mwana na nzambe ezali kolala alobi eloko wana ezali komemela biso soni te eloko moko te komemela biso soni parce que nyonso ezali mpona bolamu na biso nyonso ezali mpona ete biso tozwa sali na biso abika Christ sera glorifié dans mon corps pamba te Yesu Kristo akokumisama na kati na banzoto na biso quel que soit ce qui nous arrive na biso avec une pleine assurance, soit que par la vie de mon corps, dans
jambo la msiganyoso kusakula samani kuna kusala msala na nzambe kutubengi service divin donc kwa sababu kumbe kwa nzambe donc jambo azalina na zote na hiyo zote zana na bomo yanaweza kuweza kutumia nzambe par les services divins auxquels nous sommes appelés oyo tuzakusala nyonso tuzakusala ezakuweza mpembo kwa nzambe ezakuweza kukuli kwa na hiyo tangu kuzobene na eglise tangu kuzakusanjwa na nzambe tangu kuzakusala msalaba pesi miso na eglise quelque soit niveau ya msalaba pesa hiyo peut-être que vous avez un cadre, peut-être que vous allez bien, peut-être que vous allez ancien, peut-être que vous allez serviteur, dans le département sonore, peut-être que vous avez un monde au lieu de vendre, mais à terme de la louange, vous avez tel monde qui s'en dans l'ensemble. Nous souvent les amis, vous avez servir l'ensemble, vous avez sala, nous sala l'ensemble, mais si tu sers le Seigneur. Nifunga nayo isaimara awanase tangu msoto nayo isana nzima je me rappelle encore peut-être il faut rappeler promesse nzamba peselina abana Israel ubazali banu badoyo banyebi yawe nokora bisukuye yawe bana Israel bayibaki yawe na sea alliance na bango ya nzambe na koko na bango Abraham Miso, Nzamba yebi miso, ona alliance oyo asara na mwana na Yesu Kristo kwa miso. Miso nous vous allez participer à la bénédiction et même promesse ya Nzambe. Nzamba yina bani Israel. Soki yo kusale na ngai. Soki yo mungi na ngai kusale na ngai. Ngai na kupambula ile nayo na kupambula mai nayo. Na kuronga kukono nyoso kati nayo na kupengana bawo nyoso bazaba muna nayo bibuso nayo na kutindira bango bafreon oyo kubandisa bango konete yo zina yo ezala kimia kakinamuki donc toza kubanga te toza pe na soni te sokulitabo nyonso kokolela biso tango et ce que vous la société, au contraire, et ça vous le là, ensemble gloire. Donc maintenant, par exemple, quelle est la gloire où il nous a tirer on a une gloire à nous autres et à maman Sophie. Parce que nous autres, on a eu et l'année, et quand on a les voix, même au lit, on a eu, même au lit, on a eu, et ça nous mouille, et ça nous a bon, et ça vivant, et vous faites ezali ezala présence ya nzambe sikasikoyo lokale yango alors yango kusoko ekufuana ndenge nini la gloire na nzambe evaluya oka Christ est ma vie baba de Christ oyo azana kati na biso biso ya baki oyo na kati na biso yende bomo na biso et la mort mais un bien Niwande ezali lifuta ya kitoko. Koma explique que liwa ya nzoto na ngai mulamu naza kusambela nzambe yo mama yo tata uza kusambela nzambe. Koma explique que liwa ya nzoto na yo ekoma lokola bien lifuta kitoko bien ezali bien ya solo lokotala yango. Pourquoi ezali bien? Ezali bien parce que la verset 23 elle dit je suis pressé des deux côtés. Nazali kotuisama. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec vous Christ. Nazali procède à nous autres, c'est-à-dire nous autres, et vraiment, donc la maman Sophie, tout l'a été. Et que bomo tunanga ya kati bomo tunanga ya kati l'homme intérieur na kati na nzoto ya kusu ekende kopema kovanda epai na ngolo alors j'ai le désir de m'en aller
est d'être avec Christ, moi qui ne comprends de la Christ. Donc, une autre voie autorisée pour moi ensemble avant l'enlèvement et il y a un côté qu'on à côté de comment ensemble les alliés, les rois, il y a les autres soumis et bon, c'est comme les autres à Kati, pour montrer à Kati et qu'aider au Vanda, au Yesu. Il n'y a pas de discussion, c'est une réalité spirituelle. Et une réalité où ils allaient de l'eau pour dire que tout le monde a la réalité, nous, tout le monde a la scène du soir. Le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Donc, Maman Sophie, l'homme intérieur, l'homme Kati, oyo nzoto na ye wana elali azalaki kobomba awa na se awa moto na ye wana asekendeki kokutana na nkolo Yesu le même jour oyo akataki mobembe moto na ye wana ekei kokutana na nkolo Yesu. Alors option wana eza ndenge nini na miso ya Nzambe na miso ya bato kozala option moko ya malamu te, mais na miso ya Nzambe ezali option moko kitoko yoka ndenge alobi. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Voilà. Option wana. Et le qui kitoko kolekao kufanda katamu Yesu na nzoto. Mwani. Mais abandaki alobaki déjà dans verset 22. Le kufanda pe na nzoto ezali malamu ni. Pourquoi? Parce que kufanda na nzoto et pour permettre yo nzoto tabuzana ndomoyi et pour permettre yo osala musala ya Nzambe awa na se. O impacte bato na se awa. O impacte génération na yo awa na se. Na otiatolaka mukolo na yo Yesu Kristo. Ezali komemela nkembo ebana Nzambe. Mais sikoyo pe soki ntango na yo kutu nzoto epema bongo bomoi na yo ya kati okende na yo okende kopema epai na nkolo ezali mpe komemela nkolo lisusu nkembo monene. Nkembo wana mpona nini? Parce que ndenge papa Maya auti kolobawa. Parce qu'à la fin de nos jours ici sur terre, quand nous avons aussi ça, les coronavirus sont à bon moment, et nous autres avancés, et bon, le tika qui est sous terre, le télémène est tilia et à vous saluer à Yesu, et ça n'attend pas, ça n'attend pas l'âme, et ça n'attend pas Nzala, et ça n'attend pas abondance. Mais le tigre est sous tête aux années qui a été à la mission au sein de la guerre, et les années de victoire monnaie, pour un tout soit. Ma tête, quand nous y avons profité, les années de proclamation, il y a Yosikoyo au lobby examen. Parce que moi, nous avons mis sur Christ directement à côté de la carte de la période de l'examen mineur. Examen mineur, il faut au Mugana Masu. Il faut okunda na lokuta ya Satana olongaye na vérité ya Yesu na vérité ya Yohana Nzambe o résister ye na vérité ya Yohana Nzambe quel que soit ce qui peut arriver anapoingia na banzela ya ndenge na ndenge na bafasete ya ndenge na ndenge mais yo oza ko résister ye parce que koyebi vérité ya Yohana Nzambe. Alors jusqu'au jour de la mort du corps physique, et le fait pour montrer à quatre équipes en colo, et ça, on a directement essayé de voir mon quartier but, au début, n'a qu'à n'a qu'un ennemi. Le diable a bu, n'a qu'à dire quand il y a un monde de ténèbres, tant moi, nous sommes alongi et Jésus sans que abo ya bolo sans que
azala associé na makambo ya mabe. Voilà. C'est là, c'est ça qui apporte la gloire. Et on est dans le monde spirituel. On a côté ensemble, donc il y a une célébration. Les gars de mon stade, ce qui l'équipe d'ailleurs est éthiopie, par l'union soit séparée, par elle, par sauter tout ça. C'est ça qui se passe. Moi, ensemble, étant profité dans la foi en Christ. Quelle joie! Quel honneur, quelle gloire, célébration pour Jésus-Christ va nous faire. C'est pourquoi, bien entendu, les bons combats de la foi, les alliés, donc, Bichumba, il y a combattre la loi. C'est ça maintenant qui nous apporte cette grande joie et surtout gloire en termes épanouissants. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir ma bonne Elena Bisso et Tokamakasi, d'abord 1. Voilà, bien entendu, tous les savants, vous allez pas ajouter. Le départ de notre sœur, pour là, il y a une chose et puis c'est le coup vide. D'abord vide. Raphaël, pour la mobile, il est à sacrement Sinaï. Nous savons qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous avons je me ferai une aide semblable à lui. Après ça, qui est elle qui m'a l'amour. Maman Sophie, c'était vraiment une femme modèle pour un papa Raph. Maintenant, elle n'est plus. Donc, papa Raph a se sentir déjà vivre. Bana, une récompense qui vient de l'Éternel, et Dikaniakina, Psaume 127. Bana basaki sengutam bazumuna baparana bango bazumuna tata na maman basawana tout ça, c'est cet environnement qui donne la joie na bana pe pour faire prospérer bango na katina sala nyoso bazana bango na batala na maintenant maman aki kopema msoto epemi elali mulimo na mulema ikekupema epana nkolo isamalamu kuna nkolo parce que a marqué vie la victoire contre le monde éternel. Mais si vous vivez wana uitikali kuna bana les bana va ressentir vie wana madone na choses ensemble a combler la vie wana a combler vie wana epana kuna papa Rafa sentir vie wana ezala na makasi te bana epesa iba découragement te epesa makanisi mingi te oyo monguna akoki utiliser mpona koaffaiblir foi na ye non epesa makanisi ya mabe te mpona bana bakanisi te ko nzambe alingaka biso mpenza tika bacomprendre yango na ndenge liloba na nzambe elobi awa okende ya mama ezali mpona marqué but ya gloire ya victoire ya temps de Dieu na kati ya monde spirituel. Elle a vaincu les tentations de ce monde. Elle a vaincu les diables. Il a lobby par tentation nyonso ya mokili oyo, par tentation ya Satan, a lobby a résister Satan na foi na ye na nzela meme ya kokoma azalaki nango a résister Satan alui lokuta na yo na kokotika nkolo na ngai te azali capable mpona kosuna ngai. Elle a vécu tout ce temps-là grâce na soutien nzambe asoutenir na foi oyo ezalaki nango. Lelo amarqué bi lelo monde mobimba yebe te mama Sophie asili kolonga eto. Elle a combattu, elle a gardé la foi en Dieu. Elle a combattu jusqu'au dernier jour. Mais encore, pendant les hommes, madame, parce que na kati na l'église ya Kristo. D'abord, l'église na biso ya Sobrolo 1, et puis l'église na biso
fierté, il y a Christ Kinshasa et Christ RDC. Au niveau international, ça veut dire l'approbation AWA, au Kenya, ça veut dire l'approbation au Brazzaville, à Michigan, internationalement. Donc, à sa boutique à vide, Tikanzambe a comblé vide wana na biso. Après ça, biso lisusu à travers Banai, à travers Bandeko, na 90, a remonté a ressuscité bateau, on va vous aller dans même don. Il y a le Maman Sophie, on a tout senti le vide wana, et ça a le à Mortuaire, vide wana complètement. On est là, biso, et que des bomba et tombe dans sous les caméras. On est là, pour que des mamans, les allocations, les cas, comme ça, à suivre, on était à faire prospérer encore davantage. Madame Nyoso, dans la vidéo de Nyoso, c'est pourquoi, en conclusion, à Probani, les rois, et à d'autres navisos, ils sont dans l'ensemble, tant que tous autres sont dans l'ensemble, ceux qui voient comme Ezala attendent une occasion de chute, Ezala attendent une occasion d'améliorer le papa Maya Sadoukoua, Ezala attendent une occasion pour son assiment. Non, qui comme une occasion, il y a aussi la sous-ensemble pour les caméras. Donne un exemple à Maman. Comment elle a soutenu sa foi dans le combat spirituel et la vie pour tous au sein de l'ensemble, et puis, si la soie, il y a vie dans l'issue, à on a sait. Vous avez à prendre la moko, vous avez à prendre la famille, mon papa, la famille, maman, fille, mon aîné, et comment on a parce qu'elle a occupé une place de choix dans la famille à côté de mais même à côté, il y a même famille, mais nous sommes accomplis la vie de nos soirs. Nous sommes ensemble, beaucoup à quand il y a intercession dans le sommet, ça le tango, et à célébrer les âmes dans le sommet. Nous sommes à jouer le coup. La victoire, Maman Sophie a sido marqué longa la tentation ya ténèbres ya makamana a gardé condimana ti au dernier jour vous avez azor soana de saber de converso tira na samba bem dona tiki na usena na Maman Emily abonda mkego mwenga Culturel. Our Heavenly Father, we thank you because of your love for us. We thank you for what has happened. And we thank you for the entire family of Vubu. We thank you for the way that Lord you are giving them your peace. Give them your comfort. And let the love of God hide them and protect their life. Because you are the only one that you can look at you. We thank you for our Mama has finished her race. We need to understand that we are all in a race.
And we need you to show us the way to run this race. So that you can say, well done, good and faithful servant. This body will not be our servant, but we will rule over it. We shall fight the good fight of faith. And we shall win and overcome. We shall not die premature. We shall live to declare the works of God. Therefore, any spirit of death that may be hovering around, in the family or in the church as a whole, we bind the spirit and we ask that the life of Christ may take control in the name of Jesus. Every wicked power, we render them powerless, and we say that the blood of Jesus is speaking on our behalf. We are walking with the confidence that the blood of Jesus is able to deliver us. Therefore, we ask you to hide each one of us and protect us from workers of iniquity. Paul said, I beat my body so that he is not ashamed. Therefore, let our bodies be lined up with the word of God, so that we may walk in the fear of the Lord as children of light, so that we may have a testimony here and also in the heavens, so that, Lord, whatever we are claiming with our let it be written and be known as a living testimony in the name of Jesus. We thank you for giving us another chance to live. We will live for you. And as Paul said, for me to live is Christ, and to die is gain. We thank you for Mama Sophie, for the way she stood up for me. She has been a testimony to us. We ask you that, Lord, we may strengthen our arms, teach our hands to do warfare, so that you may win the race, and you may be proud of us. We thank you, Lord. We ask you that you will cover the void
in every area. Na misika nyonso. Mama Sophie will be pleased. Oyo tozali ko manke Mama Sophie. That Lord, we may know that you are alive. And you are taking care of us. You are watching over us. We thank you because we shall live for you. All the days of our lives. And we shall dwell in your house. Amen. Amen. Ya solo mkono chikite kongo le kuisa. Nasali kwa ndose peyero ya Maman Et Abonnez. Nzambe tikete solo ndeka uskoloba. Molimo ya niwa oyo uyo uzali autorisete. Eyo kana ata mokolo moko te na kati na bafamili na biso, na kati na bekleze na biso, na kati na bisika na biso. Opere oyo osili autorisete ya